kaka déjà soko ozovana moninga moninga oyo azolingaka sala makambo yo salaka yaya yebela soko ovandaka na moninga oyo eloko yo sombi ye pa azolingaka sombango yaya yebela soko ovanda na moninga amoni osombi saki moko akomi kosala nyonso tu ye pa somba saki yaya yebela osombi elamba bobimine ye pa lingi kasa elamba yaya yebela yaya yebela tina niveau ba parfum yaya yebela ndeko mwasi yebela bato musu basala ngo na ndenge ya bien bazali mais soko omoni ekomi trop yebela ndeko bozane pembeni wana azoko envier yo aolinga koma yo azolinga koma lokola yo mais ana mbongo na maboko te ana kashi te ana musala malonga te o akosala makambo yo zosala akoti lo motema mabe akokoti solo motema mabe soki occasion ya kosala o mabe aosala o mabe akosala yo mabe yaya aosala yo po ndenge eza bongo ayoki po eza normalité ke eloko exact nde moninga sali tcho oacha nde ka tonton alobaki échec po wana vision te oraisonnera te oyebi nini olingi na mutu na yo te oyebi nini olingi na vie na yo te oraisonnera bien te yango omoni oza malanda ngulu folofolo oza malanda ngulu folofolo olingaka osala ndenge moninga pa sali te bakendelaka bongo te bakendelaka bongo te o comprendre bakendelaka bongo te po bato mosusu pena baza ntina baparfum ayoko na sola parfum nde botambolaka atali komba parfum na nini omoni jour mosusu botambola neyoki noki sola parfum na ngai nakidi botali asombi parfum na te ezalaka te botambola nzela bokoza solo moko te fo toza solo différent yo oza na parfum na nga mpe na parfum mpo ngai nde naza boye nga so totambola na yo atoyaki na parfum te na opesa parfum na nga te nga na bongo na opia parfum na nga te soki naza na parfum oyo ya chaque jour ya everyday mosu natika yango na car na opia wana opakola mais parfum oyo nga anita na parole na opia o te mpo na nini eza teke na kabara te eza ka juste nalingi tozala solo moko te nalingi tozala solo moko te tozala solo moko te po yo oza na solo nonga na solo nanga po tonto otambola mutu fa yoka solo anita ya mutu ayebi ke anita parola ya parfum mo malgré na yoka kombo na to eza solo anita donc yo bayoko na solo na yo bayoko na solo nanga anita te mais bato mususu bazali aokopi yo pena donc ndeti ka yo osombe elamba ye pa ke somba elamba wana osombe ye pa ke loka sombe elamba wana bomo na otike eza normalité bato musu bosana mutame o comprendre te mukolo bima place wana muto yo azarande boye lelo sona ko mo comprendre bazarande boye OK po musu place tozali to monara te tozalaka ba aveugle soko zala mutu moko boye aza mabe na yo peut-être bato ba loba no tozaka na ba doute to ndima te te yende pina tozaka na te mais mukolo longwa pembe na muto no o comprendre que ye azarata amuta normalité oration tozakeluka solution kaka pour l'intégration eza Anita Mavita show bobosana kosabone te eza Anita Mavita show bobosana kosabone te botalaka Anita Mavita to likambo oyo na ye nango na après-midi oyo be na tongo oyo eza nini ndeko mwasi moko tozalaka ni en Angleterre ana camarade na ye toyebi na biso ye yo pe kotoza soza moto vanda na Londres quoi na Londres ndeko wana azaka na camarade na ye azaka na camarade ne kande tozana ba camarade nde to vivre kana ba camarade bazalaka bongo ndeko wana azaki na copain to azaki na boyfriend na ye bande ko vivre na ye ba wumeli penza ba wumeli ba kosa atala bi ba inane yango mobali na ye te copain na ye to boyfriend na ye alobi ke non sikoyo namoni ke c'est bon namoni pena ke yo za mwasa vie na ngai alobi abima sikoyo na famille ndenge ezalaka kaka ko se présenter bata nde mambo nde ekendelaka ndenge nzambe atambusa mokili abala ye baosala mpe makambo ka nde ezala kaka biso ba oyo tozalaka ozana master mo bopese ba confiance ebele alikamba boye na kobombela master na nga te nayebisa master na nga Ginette Milonga eya ndenge nini
ke ndenge eza bongo kutu copain na ngai boyfriend na ngai mobali na ngai to vivre na ye azwi pena makanisi alobi no ndenge eza bongo aoke kuta na bafamille na ngai asala présentation après wana aya kobala nga asenga liste libala aya kobala ngai yaya oke bwebwebwe fi wana camarade na ye o biso nyonso oyebi awa bazalaka na bango mosika te oyebi na oye ayebisi yabi ok c'est bon bafamille ake ayebisi boyfriend ou bien copain ya fi wana ya camarade na ye ke fo yebela est-ce que yebi ke camarade na nga ndenge aza bongo avant bala ye fo luka oyebela mpo namoneka solola na garçon moko trop asolaka trop na garçon me nayebaka position na bango te mais ye alobaka ke garçon wana aza camarade na ye mais modeli bamouvelaka modeli bavivrelaka ondie mpe na mwasi na mobali bakozala ba mwasi namba te mais bakozala mosusu mpe basepelisaka na bango mobali eshoke mobali abi nini voilà ayebisi mobali ya camarade na ye yaya yebela luko cheke luko yebela camarade na nga wana ndenge aza bongo azaka na master ne azaka na garçon moko bavivre na ye na ndenge bobanda ki relation na bino na ndenge bobanda masolo na bino ye azalaka toujours na garçon wana mais pas na biso ayebisaka biso ke garçon wana aza camarade na ye ye alobi ya solo abi oui na nde bosali bainane na bino oyo bazalaka na garçon wana mosusu mpe basala na bombe baja papa na mama yo mpo oyebi te mobali pa bombi te aye pe ayekuta na mwasi na yebisi tala camarade na bombi pe te koyebisi non oyebi garçon mo bekombo na ye boye yebi wi nayebi ye camarade na ngai ayebisi boni bozomoni okosanga boyeko masa na yo ayebisi nga ke non garçon wana azalaka camarade na yo te garçon wana ndenge eza bongo azalaka mobali na yo bozalaka mais eza te ke mpo bobala bozalaka na bino bosala nio bagia bapapa na mama yebi wa nana yebisi oyo camarade no abombi pe te yebisi vérité abi non aza mobali na ngai te aza camarade na ngai donc moninga na ye akebisa mobali ya moninga ne oyo azo préparer azo ko plan abala ye abima na famille na abala pa moni ke non amoni penenge yonde moi sa vie na nga to umene comme ce moment oyo na pesa chance okoma mama ya bana nga na fiti ye bisi ya fofongola misu keba camarade ya mwasi na mobali ezalaka te donc ndenge ezala na yebi mamba salaka te mais ye yebisaka biso bazala ba camarade mais ki camarade yango ezala mwa badoute na minute o ba famille ti bomoni ndeko mwasi wana kombo ya bima na monoko nzambe ndeko mwasi wana abengi ngai aolela wa expliquer ngai Anita yo yebi kote to wuti te loko na kuta na ngo yaya tale loko na kuta na ngo libala na nga liboso ekufa eka pona ba camarade mais siko na juste mutu mo pena asepeli na ngai asepeli na ngai azalaka bien pena poza na mwana moko abota déjà azalaka bien na mwana ngai andimi abala nga te loko ekomelinga ngabi ya solo na tune nana ngwana kasi nani ote ngabi ye mutu asali bongo oye ngame wana eleti elinga ite Anita ngabi okay siko yandeni abina Anita fo sala life na boyeki na ese na boyeki te meneske na tante na minute ba famille de tolo ba boye mobali atena no pause mobali stopper na ba plan oya bande ko sala po abima na famille ya ndeko na biso ya mwasi oyo mobali atena no pause ayebise non ndenge za bongo na obima na famille na bino te il faut na lukana na yebelela il faut na lukana na yebelela makambo eza solo. Est-ce que vous introduire nga et pas garçon wana te? Est-ce que vous benga garçon na foni te? O tourner na misu na soki yo bimaka na ye. Po camarade na yo akoko sa te. Wana zape na massa na yo eliye. Donc okosaka nonga do tingani na zara na ozara pe na garçon kenda pe na ndaku na ye. Il paraît que olala rakuna. Moi c'est expliquer mobalité na lala rakuna te kala na bande na lala déjà na ndaku na ye to ozala na za massa na to kola ensemble bla 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 bla. Ngape na kota makambo te ngape bakotisi ngape na conférence wana ngape na expliquer garçon na bisi tete aza mobali na ete ndenga na yebi ndenge tozalaka ensemble wana azaka na mobali na ete azaka garçon mobo asolaka na bien to andoso na bien donc ndenge bazana ya ki mwasa mobali na ndimite na ndimi pete ke ekoma lelo donc ndenge tozalaka bango pena bazaka ba master
Bon pena bazara ba master before biso kutu. Mais ya kimo mwasi na mobali na ndimi yango pena te. Bonga pena bisi mobali na bisi te ekolanda ba biloko wana te. Wana eza motema beza jalouse. Po soki pena zaki camarade malamu akoka koloba makambo wana te. Donc mutu so elo makambo boseka motema mabe. Donc eloko nengana expliquer bino yangwana botala motema ya mabe, motema mabe ya biso basi otozaka nango motema mabe biso basi ozaka nango pa baninga. Yaya siko ngai na ndenge na ngai na otsa commentaire na expliquer bino déjà bo comprendre eloko na yeli ko sala life ya hero bandeko tozala motema mabe te. Thank you so much my darling sister. Tozala motema mabe te tala to boyi te bayaya o pena na tongo na yo timbisa mutu moko o pena na tongo na yo lamusa esprit ya mutu moko o pena na tongo yaya kozala yuma te. Yaya kozala yuma te yaya na ebisi mbala kwambia kozala yuma te. Biso ba congolaise ya ba yuma ba ebele te. Congolaise yuma na ndimi te kazali soki bazali ba ebele te. Bayaya bo fongola matoi boyoka ngobi okoyoka ngasima fongola matoi fotimba tango otimba raisonnaka maman fiti bomoni tango tozaka na ki camarade eza na makambo nyonso tolobaka te. Yo soko lobaka nyonso to etali yo eza na makambo mosusu foko bomba ndambu oloba na yo mais foko bomba tala nde to vivra boye to aba master oza pe na copain na oza pe na boyfriend oza pe na mobile no mo boye so master no yeba master no bayebi ke yo bima na garçon na c'est bon tikango bongo loka bayebi mobali na yo akoza master camarade na yo te. Mobali na yo akoza master ya camarade na yo te. Camarade no akoza master ya mobali na yo te. Camarade no akoza numéro ya mobali no ata na ndoto te. Camarade na yo akoza numéro ya mobali no ata na ndoto te. Mobali na yo akoza numéro ya camarade na yo ata na ndoto te. Bobala na te akoko zala na ngo te. Akoko zala na ngo te po you never know c'est jamais mutako baluki na ndenga sima. Akoba luki na ndenga sima akelo ba marambo bino bosala bino mba libanda. Baloba nyonso tute oloba mezana ba réserve bomba ndambu. Yo mobali kutu na bali yo te bozaka na ki chéri azo proposer azo plan abima na famille na bino yo mbala moko kenyo ko beta lisolo. Are you okay? Are you mad? Are you sick in the head? Est-ce que c'est normal? Mobali kutu na bali yo te na abimi na famille na bino te mais alobi akomi na niveau abima na famille na bino yo ke beta lisolo mbala moko yaye oyebi kutu. Are you okay? Ba beta lisolo so likambusi salami. Babeta lisolo soki likambusi e salami akoyo beti lisolo. Soko moni pena kendenga lobaki oui alinga bana famille na bino ama samoko bombelete zela ba préparation nyonso salama pena tindi lettre na famille ba pesi date après il sait que to yaya ngani na zabwe mobile na nga boyfriend na nga wana awabima na famille na biso aoya pokutana ba parents na nga jour boye. C'est bon, pour si lettre qui est na famille. Yo kutu ezaka boso la kabino mbale mwasi na mobali. Yo mbala moko ke bete na ngoli solo. Au moins ko côté que suki lao. Na condamné ki ndeko na mwasi wana. Na condamné ke makasi. Na ebisi e ya faute na ya baso la bongo te. Ba bombaka yaya, ba bombaka makasi ba lobaka te, nyonso ba lobaka te. Nyonso tu ba lobaka te, ba bombaka. Makambo ezoleka na ndako na yo ata mutu bozane peme na best friend na o yeba ozoloba bombaka ndambo balobaka nyonso tute never ever balobaka nyonso tute ba bombaka ndambo oyo ozoloba ezaka makambo ya simple mais oya deep problème na bino pene ya problème na bino rien olobango te olo ata kutu mobali no aza mabe ndenge nini ata mobali no nyokolaka yo ata bana no baza mabe ata bana no baza nene babetaka lisolo wana te mama balobaka nyonso tuti oya ko rate na libala pamba ta siko mobali no komi na baduti nga linga su mambu te bakota na ba conférence na su na ta wana te emsu na po na ndenga mabe te po emsu bobe nga bozonga te bomandi na okima bino te na linga ne su ba makambo wana te naza su na ta wana te. Nga nazali exemplaire na bino. Naza one of your example na bino. Nga nazali na projet ya kosala eloko moko boye. Mais entourage na nga moko boye. Nazalaki na bango.
pona betaka lisolo na betaki projet mo nazaki nango ya mwenga naza boye na bulaka pena na fitir eloko boye fona salango na bulaka pena na fitir boye mais kozana mutu wana ton expliquer likambo nanga posa onga naza nango esalama ba famille nzamba lolo monanga makambo to bande ko sala e bande okende ba gauche à droite e bande pena ko simba na ndenge bande osimbela te e bande ko simba na ndenge bande ko po anini po na fongola ka monoko nanga na pesa ki confiance na muto zaki na c'était ta likambwe eloko boye lingesa mepe to ninga to ke nango bobe na boye na boye ok muto nga na betela kisolo azara vrai nanga te azara vrai nanga te azara jalouse azara complexe azara complexé azara nyonso tout abande ko envier ngai bande ko sa nyonso tout ndetka za ngai ndetka ko manga mais nzamba confondre makambo nga na bande ko sala po parce que na fongola munoko nga na yebisa ko mutonza pembeni yango na esimba na moma wana te mais tangu likambo sala minga be mwana benda na mbala moko likambo to bande ko fande yango difficult likambo to bande ko fande yango difficulté mais so na expliquer bino eloko ndenge salamela bino mobokamo nga mona fana di nzambe asala makambo na ndenge na yemoko alinga a permetaki eloko wana esalama te tant na zaki ensemble na batu moko boye nzamba sali ke te fo bo panzana po nzamba permetaka nzamba permetaka pena ke eloko mo esalamela bino fo bo panzana po omona lipamboli na yo po so boza ensemble bongo nzamba oboya ko pesa lipamboli po omona ke te muto yo so na pambo ne loko yo zo luka muto agosalo mabe po nzambe na yebi kata motema na ye biso to yebi te nga na mona ka mutu normal bo zala mais or que ye na kata motema ne alingi na ngata zo ko envier ngai azoko mona ka onga na oluka na sa ye pasala yango nzambe yo ko sala ke fo bo panzana bo mile mo bile botele po ne sami boyeko mais or que nzamba yeba ki lobi na nga anita siko eloko na banda oluka na sala eloko to bande ko pota mene makambo ezo simba te boy mais to sali boy te mais boy na boy mais lelo nzamba fongola ba porte mais lelo nzamba sala pene loko biso to zaki na obezo to zwango na facilité to zwango bena na facilité et sala mela biso bena poser ngamo bena tabi wow nzamba sala mam na ndenge na ye bande ona nga basi bande ona ngai oto beta masolo basi bande ona nga basi to zala mayele na lobi te ke ba master nyonso bazaka mabe te na lobi yango te mais nazoloba kaka ba master miso ba mitema mabe bazali ba master miso ba mitema mabe bazali po a se pete ndenge bino bele bozala so boza level moko bino mibale bo kende bien mais soka monika yozo mata a olinga benda yo boko kana na ye a se plan ndenge yozo mata te donc to bandika ko mata ya olinga benda yo botika nenzela mo yo ko mata te yoko matate yoko kendo tika ete bino mbe fo bozala place moko tala motema mabe ya mokilo ndenge to vivre ya nango batu ba mitema mabe ba master ya bien pena ba camarade ya bien bazana bango bazali yango moni ndenga mabe te nga anita lelo ndena koma vivre lelo ndenge na yekola ndenge na koma vivre ndenge na yekola master nga na ozala na yo na ndenge ya mabe te foza lo salaka foza la muto omona na kapena mbongo na yo foza muto poza capable ya kosomba eloko foza pe muto za capable bobimi pozo dépenser oza pe muto za capable omoni pelo ka bio sombi na limpon po ya kotambwa na muto salaka te ba problème ezala ba problème si problème na ta wana te nazana ta wana te pona yekoli trop na vie nde nazaboye na yekoli trop na vie na koma ko préférer c'est mieux ko naza tanga moko na vivre nga moko kena ke ozana batu mo boye nga na sombe loko nanga oyepa nanga obandi ko tala asombe loko bendeni ali yoko mo meka ko sala yango okokite okomo lukela nga ba problème nga na tambola suna bata bongo te nga na komo luka oza bezo to zana yo fona yebela ti na yebela il faut na yebela yo tambola ndenge nini yo tambola ndenge nini osalaka ngaka na koma luka muto na liboso na ozana osalaka omona na pe na mbongo poso kike omoninga na sombe loko na ngai osalela nga motema mabe to salela nga complexe to salela nga jalousie to salela nga loko te deuxième na lingi na nga ndeki songi te nga na sana pomte na kotambwa na nga pe na muto abala na eta tanga na bala to bana ote mais ozala ka muto ozana vision wana discipline na vie na yo
biloko nga na lukaka moto oza na vision oyeba eloko ni olingi otia badiscipline ebele na vie na yo opriaka mpe likolo nango okoza na moto ambiance zango po amite mpo nga mpe yamo na ambiance aka na ngai opriaka oza na vision osolaka bien oza respect oraisonnaka fiti oyo oraisonnaka teke bobetaka maso naza na ta wana lisu te bafamille tala ndeko na biso ya mwasi alingi aperde chance na ye aperde mwasi na ye aperde mobali na ye ka aboye yaya tokanga minoko na biso ozo prepare obala kanga munoko ozo prepare ata okende université yango kanga munoko otangaka kanga munoko ozo prepare mariage kanga munoko ozwi zemi kanga munoko longwa na réseaux sociaux na zemi na yo ozwi musala kanga munoko zela nano wumena musala nga poko mobeta masolo oza na interview ya musala kanga munoko oza na interview soki ya nini kanga munoko kanga munoko oui eza nango teke tobanga bato te tobanga bato te to-prevent tobanga bato te me to-prevent balobaka likambo osi esalami ozo voyager kanga munoko koposte le même jour te bato mosusu baza le même jour a voyager na kata avion ye wana aéroport a poster vidéo te kosala ngo te bapostaka video na jour oyo elandi ozwi ba snap no sala ngo lelo apo posta ngo lobby ou bien o voyage osene makambo na yo o posta ngo soki ozongi oyo ko poster yango ko posta ngo le même jour te ba musu batala ba location na bato ko posta le même jour te ok feti ko posta le même jour te na bato balingi yo te bako kwa locate yo pe bako luka pe baye baza kote nini basala yango le même jour te nga la plupart ba vidéo bomona nga na chaka ezara salami na jour wana te musu to na voyage ka et si na voyage ki pe na zongi après na poster jamais nga na ko poster nga na voyage na poster jamais na salango nga na mboka mopaya na ke par exemple Dubai na ke Turquie na mboka mopaya ko zonga nga na avion ale na bandi ko poster le bino lakse bino naza awate na salango jaja na osala ngo ezate ke na obanga bino te ezaka ke na prevent motema mabe na bino nde bo comprendre place nga na zate donc nga so bomoni video na eza video mo eleka ki semaine yo tiko leka ki last week eza lelo te eza video si na salaki côté na kendaki na sali makambo nga après ce que na ko poster yango poso looking ngo mona nga te na kuna te si na zonga déjà na parler na ngai eya bongo po mondo tota batu ba mitema mabe batu balingi batu te batu balingi na bango batu te yo ko yebisa mobala munia ke ki camarade ya mwasi na mobala ezato kosi ya yo kosi okosi pondo ngoza bongo olandanga okosi camarade ya mwasi na mobali ezalaka makasi ezalaka soki botie idée ya mabe na mutu na bino te botie sentiment na mutu na bino te yaya botambola bien bokotambola bien eloko esalamela bino te na pesere bino exemple moko exemple mo na pesere bino na video na nga na oteya kosala soki yesterday soki lobi na yebise bino ngai kokola na ngai nazaki na bakamarade ya basi nazaki na bakamarade pe ya mibali oui nga tambola na bana basi na tambola na bana mibali on est trop na posera bana mibali ba question ebele pona yeba mibali nde ba raisonnaka amona zala bongo nga zaka na master na ngai champion René Lukebana how are you darling thank you for sharing merci de partager nazana master na nga mobile Fabrice Mukendi aba Mukendi nazana master na nga Fabrice côté to bande ko vendre na quartier na si Forest Gateway Layton Stone Fabrice nga na bando ke nga Anita ndo ke ndaka Fabrice na oke ndaka Fabrice na lala déjà na mbetu ya Fabrice to lala mbetu moko na Fabrice eloko salamate so na ko sanzambo amona nga eloko salamate to zalaka boye ba master na Fabrice Mukendi boye na uta college na keshe Fabrice na ndo ke election nga air kuna to zalaka na eto oseka ya mwende za pena bolani na mbetu botala mino TV loka mwasa metwa na biso mwasa na mobilité po kodi na biso zalaka bongo to a mwasa na mobilité to ba master to tikala ba master ezate ke ngai nazaki ne loko o etiraka mibali te ou bien Fabrice azara ne loko etiraka basi te azara nango nga pe nazara nango
mais na activer kango te na cheki na mutu na ngati na activer code basi tozaka nango na koyisa ye ou bien ye pe activer kango te na activer code oyo na koyisa Anita to ko ene ko asalaka ngo te quand na lobaki to kai pe ko sala code 16 a bébé bonga to ana biso pe ngana nga mbali pe na mwasi te to le kanzela mais to tikala ko sala ngo te to tikala ko sala yango te po ani to memaki camarade na biso to kotisina kindeko na kati Fabrice akomaki azaki pena best friend nga et puis likolo nga azaki pena brave na ngai na ndeko expliquer ko to mambebe Fabrice eza ko to Anita OK c'est bon boyena to tikala ko sala lota tikala ko simba ngati ata liboko liboko normal to beta na biso to sola mais ke o simba nga na marque ya sentiment na taka sentiment na kati te yepa taka sentiment na kati te et ko sala ke Fabrice fait alongwa place azalaka ke ni kote mususu akabela nga biloko na ya ndako wana kutu na vanda pa biso nazaka na ndako te akabela nga biloko na ndako comme souvenir nazaka na chambre na room na moko na chambre na na ndako na biso nazo biloko na tia na otala ka Fabrice nande Fabrice ke na sala vie na ye abala pe abota na ye kuna ngape na sala vie na ngai to sala eloko te siko yo kumo ko loba na mobala moninga ke ki camarade ya mwasi na mobala ezalaka te donc ndenge za bongo basala na bon baja papa ya tika motema mabe motema mabe ememaka mutu musika te okanga ba benediction na yo okanga mapamboli na yo yaya sepena la lipambola moninga po nzambe pa pambola yo soko za motema mabe nzamba opambolo te nzamba opambolo bongo te la star mifumu sui nzamba opambolo bongo te poza motema be o sepela lipambolo ya moninga te o sepela nango te nzamba opambolo te soko zo sepe mo moninga se moleko mo bi bravo ya se loka bien nzambe pa monike oza rapine loka moninga oyebi te peut-être nzambe abandi na ye yo za next oyebi te yo soko zo za chance wana te yaya yo ebe o prier te buka mabolongo na se kota ba prière lala na se nzambe opamboli camarade nanga nzambe pambola ngape na zo mobali ya vie nanga ngape na zo mobala bala nga nzambe tala Jésus poussana na comme de na ba tranquille ke yango na ke 40 nzambe yo kelanga nzambe yo kela mona ke oui o sepe na lipambola muninga mais yo te tango ke loba mabe bongo tango ke yo na ide no ezanine o bongisi bien o bebisi po batu musu bazatanga wasa mutu mabe alobi o tenga na loba na ndenga mabe te na ebe na ngate ke mobali na ozwa ngo bongo te to raisonnaka va to lobaka raisonna vo loba to likamo na loba e beta ndeni retourne ngo ezate na loba te na bomi na ka moto mais yo obangi te oyebisi mobali ya moninga bongo po asala nini aboya ye alinga yo obie ndeni aboya ye po alinga yo obi olingi nini ya yo olingi nini tozalaka bien tolingaka batu tozalaka bien tolingaka batu pardon so omoni oza motema moto oza esprit mabe oza na ki jalousie na kati oza na complexe oza na nini longwa na nzela ya batu longwa pembeni ya batu longwa motema mabe yango booboma batu bootila batu ba poison kobomba secret yebaka kobombaka secret kolobaka nyonso tu te